Karma ezali lokola étoile ya moto. Ndé nambi que karma ezala na kati ya dharma. Donc dharma ezali loi de la nature. Ozomona na nature ya vie boye tozali na ba loi na biso bato ebele bayebaka te. Merci beaucoup, fidèles internautes de Dada International TV. Merci à tous les abonnés de Dada International TV. Le plaisir est pour moi de vous savoir très nombreux en train de suivre cette émission avec Dada International à hasard de la presse à Kambongo. Et il y a mon côté, la préférée de quelqu'un, Maman Mokondi, Bobby la femme avec plusieurs options. Kanene, Sabino, Banapoto, Banakin, Banapartout dans le monde entier. Restez toujours branchés sur Dada International TV et abonnez-vous massivement. Vous ne serez jamais dessus. Merci à Guy Moke derrière la caméra pour l'image. Merci à Dieu Moundir pour la coordination de cette émission. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec un maître. Il s'appelle maître, c'est un maître spirituel. Il faut tout préciser parce qu'il va maître avocat Bazali, maître judo et Bazali, mais lui c'est un maître spirituel. Il s'appelle Gege Moto Epela. C'est avec lui qu'on aura le temps de décortiquer cette émission. Tout mes campés concernant ma maison spirituelle. Et Zambé. Merci beaucoup à Rémi Kabassi de Bruxelles. Merci à Madame Bonga Futingoma. Merci à Fabrice Le Léman en direct de Chicago. Merci beaucoup à Didier Dacour au Père du en direct du Canada. Merci beaucoup. Donc je suis là avec Maître Spirituel. Bonjour Maître Gege Moto Epela. Bonjour. Bonjour papa. Kimia. Yo mo komo maître spirituel Moto Epela. Maître et posé sous spirituel après Moto Epeli. Oui, nous sommes maître spirituel. Kombo nanga babenga nga mingi maître Gege Moto Epela. Naza répété na kombo wana. Kombo wana nde na ibani nango makasi. Au maître Gege wana eza ya Gelor nde bakata ba Gege tu eza maître Gege otoyo kaka ke ezalaka na lobite ke eza mabe. Ndenge toyo kaka ezalaka mabe na nzembo ya ndeko la biso frère na biso na linga mingi Moïse Mbiye c'est moko yindaka Gege et enfin aujourd'hui je suis avec maître Gege donc toko ça peut contexte msous ke ezala nango mabe te juste combo oui eza combo ko ça peut manifestation ya pouvoir ya moto oyo apportera no ana Gege parce que nga bando benga kombo wana lelo te bando benga kombo wana na domaine na ngai etake maître spiritualité bando benga kombo wana depuis na zamona muke bana na ba âge ba 7 ans déjà bando benga déjà kombo wana maître Gege bando benga Gege pardon et puis ton na yo poussana na komi au pratiquer ndesiko bayo bakisa Moto Epela wana par rapport na bandaki ko ezana bato oyo babandaki ko consulter ngai ba mina ngai makambo oyo na bandaki ko sala ndesala yake ba victoire bango babandaki ko apporter ndesala yake ba ki ko surnommer na kombo wana Gege Moto Epela. Gege Moto Epela. C'est vous avez moto opeli ça spirituellement pour un maître spirituel. Ba moto ano opeli ça spirituellement. Tout ça pena moto ndé to fan beaucoup ça sautam sous démonstration pas moto epeli. Et on va bien en monter. Oui, babanda benga bongo par rapport que na ba pratique na banda sala et banda za na ba victoire ebele. Maramnanga pene banda za la kun fayakun nde biso to benga na ninga islam donc bande asona sali penda. D'autres pas aussi vous a mwalimu. Oui. Oui. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Na bien za islam. Bisi José de Londres mon tonton adoré donc ba salam ebele bo na sans Ramadan. Donc salam. Wa alaikum salam. Donc à partir de wana ba démonstration bande ko sala ni ba kolo yo kombo oui, bah démonstration na bando sala na mystère ya onde sala ki ke ba kombo ana ya kikotika la ya kokoma pena na succès makasi vraiment ya mwalimu Gege Moto Epela donc par rapport ba victoire na bando sala kombo ana tikala ki maître Gege Moto Epela maître Gege donc na roma osala pena succès makasi na secteur o ngana bandaki ko fanda na roma répéter makasi donc c'est ça.
Merci beaucoup. Je suis avec Maître Guégué. Donc, c'est un maître spirituel. Je me campé au Soulani, moi, ma camki a eu spiritualité. Maître Guégué, n'a ma spiritualité. Est-ce que mon tour, tu es au lobby, les lotos, le bilan des titans, n'a biso délivrance spirituelle. Tout le bien, non, délivrance spirituelle. Tant que maître de Guégué, maître spirituel. Délivrance pays dans le monde, n'a binoto, n'a pas spiritualité. Délivrance, oui, délivrance, mais on a surtout ça là. Oui, ils ont la partie à délivrance. Parce que ce moto pour ça n'est pas dans la difficulté, il faut transformer réalité on a un problème et qui n'a pas délivrance. Délivrance. Mais oui, ils ont délivrance, ils ont délivrance. Ils ont délivrance, ils ont le rôle de se transformer karma nae. Ozomona sono ta partie à karma ya moto. Ozomona karma ezali oyo ezalaka partie ya esprit ya moto, donc ils ont le rôle étoile à moto, ils ont le rôle destin à moto. Ozomona ezala partie ya karma ya moto, donc son motoyer azana ba difficulté mo ba yo consulter ngai na comprendre que par rapport ya nani ya eloko oyo ayeko kolukelangai peut-être difficulté azanango cause la peut-être tom susu makambo tom susu ya libala makambo tom susu ya chance blo morning azomona mamne izo tambola malamu te na comprendre que karma ne eza bien te donc alors il faut pratiquer pour transformer karma na ye donc ba pratiquer karma wana bato ba peut-être ba comprendre karma wana eza quoi étoile na ye donc au pratiquer on se dit c'est côté qui mo lili et en fait ingenga lisusu. Mais oui, donc Liliane Kota à partir à Dharma parce que tout ça on a Dharma, na karma, Dharma ezali baloi ou ezali na kati ya vinde to vakaboy ba loi ou ezali oui, ils ont un comportement et ça là que tu respecter la dharma, on a tes lois, on a tes nature et vite et ça là que au monde que tu bandoyer quoi accumuler difficulté, tout le monde entend susu, mais aussi balu système, mais tambola susu bien te libala, tam so bengana au monde que nyo soto ne uta la partie intérieure moto, donc il y a un de benga karma donc karma on a et ça tout ça na karma monsieur ça collectif donc il y a famille tom susu na ba koko ba sala ba makamoko boyo isali kete même bana na bango makila na bango wana makambo zo tambola susu malamu te makambo zo marché te azokuta na ba difficulté nde yango wana to benga yango karma donc dharma na karma izo tambola c'est la mort donc karma ils en a kati ya dharma dharma izanini et puis karma izanini dharma eza loi o ezali na kati na vie na biso établi na monde ndeti exemple ndenge na plan ya nzambe asala frère na biso to ndeko na biso moi c'est abala abonga boyeme loi dharma ya mokili et déclarer ye asala te abala te abonga te ale so ye pa na bino karma wana nde et aussi qui étoile na wana to ba promesse ko nzambe tsaka karma ezali eza lokola étoile ya moto nde na bike karma ezala na kati ya dharma donc dharma eza loi de la nature ozomona na nature ya vie boye tozali na baloi na biso bato ebele bayebaka te yango nde esalaka ke ntango mosusu mosusu bakoze mosusu tosalaka esalaka ke ekangaka makambo na biso etufa makambo na biso ntango mosomona makambo ezosimba te ou soit ezali lisusu na kati ya famille ntango na kati ya famille eza na bakoko baza na makambo mosusu oyo basala ya mabe ya makasi yango wana nde ya kosala ntango mosusu ya kokomelaka ntango mosusu biso nde kokomelaka biso wana ezalaka karma oyo eza karma collectif yango wana nde moto esalaka ntango mosusu eyaka mpe kokomelaka biso toza mpe na karma personnel karma collectif ntango bakoko na biso basali makambo barespecte loi de la nature wana te ya dharma nde esalaka ke baréalité wana ekomelaka biso mpe biso moko mpe toza na makambo mosusu tosalaka par nano oyo ya famille karma ya famille karma mpe lisusu personnel ezali ozomona karma oyo ya biso moko
karma oya biso moko ezali tango makambo suso biso to sala ka mabe ezala kwa to semara ba graine moko boye ya mabe plus tard et ya katom suso ko botela biso ba graine moko mabe ba graine nango ezala makambo biso to kutana nango ana tom sumo mutu bengani na libala mutu mambozo simbata zo mona clarté yesuka ye pana yo ali soka ye nde to ko pratiquer to zali to sala ba vocation ya ba non sacré ya ba kombo ya nzambe et puis na donc esprit oyo bazali na kati ya nature parce que toza na deux formes ya genre esprit négatif bazali zomona ba esprit positif bazali ba ange bazali o baza positif baza négatif bazali lokola ba ange de chi ba ange baza négative ozomona Lucifer ne mutu yenda za roi na bango nyonso tout ozomona donc alors tango yozo sala mabe ba ange oyo ya malamu o baza positif bakimaka oyo ya mabe nde bayaka no roi na bango encourager yo o continuer sala mabe pona bango basa nini ba profitaka ba bando sala mabe wana eza pe na kati kaka ya loi bango eza domaine na bango yango wana il faut bango bayaka po basa nini ba pusaka batu na osala mabe tango mutu azosala mabe wana isala ke ba entité ya bien ba djinn ya bien soit ba ange ya bien bango basa nini bakendaka oyo bayaka wana ekomaka ba divini ba ange moko bazali négative esprit na bango bayaka bani tout ça et puis pona ko sanini ko ba démon to ko loba bayaka kubundisa muto mona ke mamunezo tambola bien te mamunezo simbate atata mususu zana libala na mona be compréhension izo bazo créer be compréhension mbala zo linga ote mbala zo sepela na ote to musala zo musala te mona ba démon na muto babundisa batu na forme na feke muto ko sanini akoko progresser te alors que biso to zala kana ba to zana connaissance wana to sala ba pratique na biso to sala ba rituel o isala ke et ko alléger karma na yo et puis o sala ke e go bengana ba esprit wana ba démon wana ba okende musika et puis muto mona clair parce que tant muto zo souffrir a mona kazana ba regret na kata esprit na zo mona maramune zo tambola malamu te ezara ba démon ne muto bazara pembe na muto po muto bando sentir ndenge na milimo wana ya mabe wana nde ba poussa na pembe na muto mona ke muto mibali bazo sepela na suste mibali bazo linga eli suste ba bonne fortune ezo komela eli susute bolamu ezo suste pa na été do ba démon na ba tondi pa na ba olinga malamu ekomela été alors mutu à s'approcher pembe na ngai na connaissance nga nazali parce que connaissance nga nazana ngo ezaka pona ngai mogote ezali pona ngai pe na ko salisa ngo pe batu mususu na mokili ozomona na ko sala be vocation ya bakombo ya nzambe pe na milimo bani tout ça parce que eza hiérarchie ozomona nzambe asali ba ange asali be esprit et puis ba esprit bango nyonso tout ba esprit na esprit dans na domaine na ye ozomona mutu akoye pa na nga peut-être mususu makambo ya libala na ezo simbate izo partie ya nani ya karma na ye pa na ngai alors que ngana ko pratiquer ezana bakombo ba non sacré zali oyo ezana kaka na domaine wana na ba esprit soit na ba ange na oyo kobelela hein Bible lobi tout genou fléchira na kombo ya Yesu nzambe problème uzana problème à libala uzana problème à kobota problème à nini Bible lobi tout donc problème à nous devons dire et fléchir je ne sais pas ce qui n'andega ya islam ce qui boloba ndini yusko tango kobelela ba kombo wana kobelela kombo ya Allah to kobelela kombo ya ba ange to kobelela sous kombo ba esprit ba maître au spirituel au yozana mais nzambe akeli bato akeli pe milimo pona service na biso akeli ba ange pona ba soutenir biso pona aide na biso ozomona alors tonga nazana problème moko boye ezotungisa ngai par exemple tom sumarambo ya bolingo soit marambo ya misala isana be esprit o nzambe asali bango baza pe na ba domaine na bango o azali tom mususu ange o tom sa ki para marambo chance na be esprit za hiérarchie na be esprit o ba ki para makambo na bazali o bazali tom su ya force bazali ozomona bango na nimto sa nini na kobelela pa biso toza ba connaisseur to yebi ba kombo na yebi ka ate na makambo tom mususu ya bolingo
mutu difficulté tant mosusu makambo aza na étoile wana te karma na ye souffrance peut-être tant mosusu na passé na ye ou soit na karma collectif na ye bakoko na ye baza na makambo moko boye basala badomo ndenge wana nde moto esali ke makambo na ye wana etambola malamu te tant mosusu na domaine wana ya amour alors ke nga na osala nini nako invoqué na ba kombo wana ya nzambe lokwa neti ba wadudu et puis ba ange bazali oyo baza na domaine wana ba esprit bazali baza na domaine wana ndi biso tuka oui et ça la ki mutu wana kwa kimile ba énergie wana et ça la ki délivrer zomona mona ki makamnene bande ko tambola malamu te par rapport à bolingo à délivrance et puis mbali babatu ba comment sepelane batu ba comment olinga donc c'est ça biso to travail kan so ndeti mutu aza na problème ndeti ya robota to mutu aza na problème ya obala akoki ko consulter pe bino spirituellement aller azui pe délivrance. Mais na lobby na kati ya ba difficulté nyonso tokutana nango na vie nyonso utaka partie ya karma ya mutu utaka partie ya esprit ya mutu nyonso to ekomela ya mutu utaka partie ya esprit ya mutu ozomona donc mutu aye retrouver solution to comprendre que te ozo sale boza karma na ye azo futa karma na alors que to ko pratiquer tant to pratiquer on est quoi léger karma na tant so ezaki abotati mais go sala pe grâce à boti tam so mwana moko mwana mibale mais exactement sur la vie n'inda zo vivre bon ko botate mais go sala grâce à ba pratique to go sala et be vocation to go sala ki aboti mwana moko aboti pe mwana mibale ko wani za mwana ya lipamboli to mwana be esprit mwana ya lipamboli mwana be esprit comment mais be esprit non surtout nde to vivra bo esprit na esprit dans na domaine na ye eza mwana be esprit hein eza mwana be esprit hein tosengi epai ya nzambe asali milimo mpona service na biso zomona asali bademo bazali wana mpona kosala nini kobundisaka biso afeke biso tosala nini to respectaka loi de la nature ozomona ntango bango babundisa biso nde esika na biso toyebaka nzambe azali fo tosala effort ozomona donc c'est ça. Ils ont un millimètre, ils ont naturel, ils ont énergie. Ils ont tout ça. Ils biso maître gege. Bakolo bate ke babilo onyon sozolo ba. Eta lokwa kibonganga ya nzambete. Kibonganga nde to lobaka magie, lokwa ba démon, en fait. Nde bato kina banda kanga kozwa boye pona kanga mibali, pona kobota pona ni tombo to ba monu tom sur duko zanganga. Il y a des différences entre bino maître guégué spirituel na banganga o ba marabout en fait bisana ba marabout bon ça dépend conception ya bato osomona ça dépend ya conception dépend de cas de conception ya mutu ngapeni nazabo mutu musu pa lo ba keda za marabout ngolo kono lo ba mutu musu ndi makampo mambo lo banditi mto bota te ayepa na yo pesi mwana pas lundi prière mais ils ont prière, ils ont prière des prière normale des kato sambela ka boy to ezala na ba nini mo ba mibe ko ndeboloba ko lia boité ko sala boité ko kinde boité to ezaka prière normale na sali prière nanga na ke église na problème nanga na ke prière nanga ba prière mais na dimension o ezali ya c'était nde batunyo so ba sambela raté parce que batunyo tout nde bazana connaissance o ngana zana yango osomona oui eza ba prière mais eza ba prière te lo rabatunyo so nde ba prière ka eza ba prière sacrée osomona même ata kindoki pesa na dimension nango osomona ba prière pende to prière aboza pe mutu na mutu na dimension ndenge a prière ka ça dépend ba recherche mutu ne mutu sali osomona et donc biso tu to pratiquer marambo ils appellent par hasard vous appelez ba témoignage oui na bandi ko travailler le loté na bandi travailler depuis kala na bato belé o déjà na pratiquer pour na bango bazo ba solution bazé belé pas problème presque na ba domaine belé ya vie oui monsieur marambo alibala monsieur marambo ya sport banin tout ça m'amener tambola bien te ba joueur donc monsieur atakate ba lingaka été na domaine tom sur la musique va sepela raneta dans na succès te to pratiquer pe romper na succès dans la domaine belé
Oui. Mais on est à la secret gardé na bino moto au ça biso peut-être moi deux personnes peut-être en dessous la musique peut être na balé oyo pesa pesima. Ah balobarate te balobarate. On va tout ba comment pébé. Il a secret mystère il a secret baloba ndingana te. Ah oui. Baloba ngote. Jamais au dévoiler secret à mon ndingana batumsusu bae ba ngo ça propreté. Oui. Ok, merci beaucoup. Nous sommes déjà presque à la fin de notre émission. Maître Motepela, Gege, n'habité ni Noko, Banabatuno, Subatali Bisso. Copie sa moi numéro à contact nayo. Je sais que c'est la première fois que Yambaye. La émission Nabisso, la chaîne Nabisso International TV. Ma Isambala Soukate, de temps en temps. Ils en ont une émission tout solo la naïe. Taka is la première fois, batum soso ba manki bazana ba question, ba suggestion ba ko poser numéro d'angeza affiche wala. Bokome ngato yemo pe opesa numéro na e pona oye ba pe ba makam soso oyo ekolo ba mana TVT. Nyonso za ya lo ba na TVT boko contacter. Bon pona bato oyo balingi ko contacter ngai na opesa numéro et téléphone. Numéro d'Angazali plus 243 89 920 3700 plus 243 89 920 3700. Donc ils m'ont tenu soit contacter et ça va bien on va malamu et puis tu peux pratiquer tu peux transformer ba difficulté oyo bato kutana nango tozana connaissance wana toyebi commander nini to ko bongola mabe et comment malamu na vie na biso donc tozana connaissance là donc forme au biso to luke la connaissance wana ya mystique eza pona ko transformer mabe to komisa yango malamu donc c'est ça ko batunion so o batali biso bandimité makamnion so yo lobby makamba spiritualité wana yo lobby bango bandimité nini ko yebisa bango yo ebinde ni ge bandimité kilitio nsinde otali basose so batatembe botembezaka malamu tembeza ignorance tembeza malamu te soko moni akotia tembe atie na ye tembe azaka na kati ya ignorance oyo akondima andimi a partir ya maloba ya moto azoloba so monike maloba ya moto azoloba wana eza malamu me bato mosusu baboyaka par rapport ya basentiment na ye moko etindikaka boya koza pe même pas na maîtrise ya spiritualité mazoboya asali ignorance. Donc c'est ça ngai nalobi oyo balingi bandimela ngai bandimela ngo balingi baboya donc mutu taza libre balinga na kati ya ignorance azala ka na kati ya bavana wa eza négatif mpepe wana ya mabe wana atikali na